congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya tolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Bonjour chers internautes, merci encore une fois de la confiance que vous nous accordez à chaque fois parce que vous êtes toujours là branchés en train de suivre votre site préféré. Comme je le dis souvent, Congo France c'est l'excellence, la perfection et la qualité. Nous on est ici pour travailler. Alors je profite pour dire bonjour à mon boss qui est en train de me suivre en ce moment, Josué Didi Dipumba. Et à notre grand manager, Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup aussi aux fans de Congo France. Merci Nabino, ça fait vraiment chaud au cœur vos messages et tout. Ça fait vraiment plaisir parce que que sans vous, nous on va pas travailler. Donc merci beaucoup à tous les fans de Congo France. Bana Château Rouge, merci et belé. Alors pour aujourd'hui, j'ai une invitée, une très grande actrice. Obino Boyebina Kombo et Bakata Bakouleur. Le nom qui était lié à Nandaku. Pour nous séparer Sabino, tout ne peut pas faire les guindéni, qui ne les guindéni, Mikolo, poto yebi, quand des quinto feta. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonne santé. Ah, toujours santé na kolo bate, yo moko zomona. Nangolo atata nzambe en tout cas naza bien. Mona rapo ilongezo kolate, zozonga kaya ba bébé, bakate secret no era nini. Olingo nunate, do ilongezo zozonga kaya ba bébé. Bon, konuna te Sarah, eza kaka elongo yo, eza elonga âge nanga. Âge na komi nango, eza elonga âge nanga. Parce que eza pena batu mususu o bazana âge nanga, ba komi okwa ba maman ba komi na ba 45 ans, ba komi na bilongi moko ya ba 45 ans, ya ba 50 ans, ya ba 5 et quelques on dit maté que mutumo boazan ba âge moko boye. Donc ezaka ndenka ya kotambola, ezaka ndeni ya ko vivre, mais en réalité pe na koli parce que so totali 3 ans après nazaki boité. Ah donc non so kola, deux ans vraiment longilanga nambula langa. Kito makasi ça fait un plaisir mingi na ba fan ya Bakata. Alors Bakata ba couleur. Ba musu ba ko na kombo Bakata. Ba ebité maman papa ba botelo na kombo ni. Yebisa biso ta ba fan bazana ba ozila. Maman papa ba botelanga na kombo ya Nicole Dibwe Masengu. Mkongo naza muluba kasayen, muluba vraiment 100%. Ya olongwate ko baksa to mona ka bota ba luba. Ya olongwate ko baksa te. Kito makasi siko Bakata ba couleur, ba fete lekina ndeni ni expliquer biso non po ba tuna, ba fete lekinde ni po na yo. Ba fete lekinde na Congo. Bon, nga vraiment na yebi o eleki Congo mobimba te parce que natamboli Congo mobimba te. O yanga na yebi kana katanda kuna nga na famille nanga nde to vivre en tout cas fête eleki bien. O yanga vraiment nalia te pour nga na remercier Nzambe parce que koti singa na année 2016 mingi pe ba comme na 2016 te mingi pe bazui ba accident mingi pe maboko ekatani bango miso ekufi bango mako donc batika na ba défaut o babota mai na ngote mengai nazokumisa Nzambe po na komi année 2016 donc na sepela fête le kai kitoko na liaki na melaki na binaki na kumisa Nzambe baba na kin bilo e mataki ba prier comme donc likolo ya osangana te ka pona ba période ba fête. En réalité, si on a un loba, naza mwasi na kendara zandu na skota a marché. Mais on dirait bilo qu'on a Kishasa. Eza rapenza sous cher neto za kate. Eza kala mutu po alia poulet, il faut za na ba mbongo moko dela ya ba 15 20. Mais le loko za na $10 na yo. Oko que nous sombi poulet na olier parce que pour tout ça qu'il sous ba provision vraiment ya va vivre frère nanda côté parce que pour na to comme ba problème à courant makasi na Kishasa mais ba provision ba makaya bambiso ka ba loso ba fufu ba biloko o pour ba et vendre nango 2 semaines 1 mois et be baraté tout ça mais biloko na mona na ka normal ta on a kené marché kito makasi siko e Bakata ko isa biso bilan nini osali na 2015 au protocole de 2016 bilan na openda ya musala oyo sala ka théâtre bilan na openda ya ndeni pour na 2015 makameleki ndengeni bilan nga ya côté musala nga na 2015
en tout cas na travail qui penza mingité côté nzonzing en tout cas ça moi passe na travail qui penza mingité mais na bima qui ndé trop mais na talpe bilango ndé pe na bimi trop na moi peut porter moi mukenza ma pesi moi un plus. Parce que baisi biso que monde nzonzing eza isundenge ezaki na kala te babi monde nzonzing kufi makasi eza dû à nini? Bon, wana nga na yebi na ngate wana ekozala mie ba producteur pe baza awa misusu pe baza kuna poto o tuna bango question wana parce que o nga na yebi bango moko baloba ba producteur pirate leki mingi nga mo pe na mona pirate leki mingi bon na yebi te ezake e baby po na pirate ou bien quoi na yebi wana na yebi ndete sikoyo kobima okomobima mikolo ebakata okomaka ovani muke Maroc ke Afrique du Sud nzamba zo sala ngolo na ekande to ba théâtre za ya bazo bate hein théâtre pe eboko la bana ndaku elati saka pe batu estonga pe mapango sikoyo bisa biso ba voyage nao ezaka na cadre ka ya musala. Bon ndenge naza artiste hein artiste comédienne avant na esika moko te artiste solo Sarah esengaka bimaka parce que tant tozo bimato ke nata mboka mo songolo donc ezo sala ke tozo bakisa mayele ko bimango ni ko baka te o to kende na bimaka libana mboka te ko ke no pe ba Congo o ke no pe Kisangani ko ke no pe Lubumbashi o kotika kapo otala pe o bakisaka un plus na kata msala na yo na ko futa biye ande to kende ki Afrique du Sud na mbongo na biso moko to futi biye ngai Gabriel Christian Petit na makasi ya JP Masamba nde mutazaki guide na bisoti na destination et sali ke to kutani na ba relation mususu oyo to monaka bango na musika en live to kutani nango pe bakisaki un plus pour na biso. Ah, c'est ça. Tant comme kuna to kutena boss te boss, l'homme à Jésus Blaise Kalati l'homme à Jésus, ayamba ki biso na guest house na ye. Mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo ye pa yamba ki biso. Donc tout ça qui bien famille o ba 25 ans ndako na bango Pati Boloa motema ya Esther Boloa ba ve na bino na pesi bino ngwa na bino nyonso obo ya mainga l'Afrique du Sud. Est-ce que bakata bando bandi théâtre ça déjà combien d'années à carrière aux anango o koki o umé les gens kata mona théâtre na yebi mais combien d'années na umeli vraiment parce que na bandi nini théâtre na 94 na yebi ke na banda théâtre na novembre na 94 de na banda théâtre 94 tinende to komi na 2016 to koza to komi mbula boni yo moko yeba. Ils belé pena. Bon, na belé wana expérience p et contaka. Donc des oza besoin un niveau d'expérience moins élevé. Hein, parmi ba grand batangara et bakata ba couleur azali. Parce que au boulakte au sa ta moi groupe na yo des alarara au sali groupe na 26 groupe no ndenge na. Bon. Pendant ça la groupe ezaka elini ko baka te ko salambu de belé faut ça groupe non. Eza emballé ki mususu pe a baza basali na ba pe ba un mois, 2 mois à cette groupe. Bon, on a ça déjà 20 quelqu'un na musala oyo. Pourquoi pas na sala groupe? Donc naza mutu moko na capacité ya tout. Mais naza kalanga nde na temps au sala groupe te. Parce que naza déjà na bana o bazaki e bagata to ça na groupe na e bakata donc so na leki ka na TV ka na minute na 9h6 on voit que 9h30 donc 9h5 minutes plein nanda kunanga donc mona donc nalinga na tana tika tana ozomona na capacité tout o ba lekinga ko tuna moto te basale bonga mna ba succès lelo et si la kala ngoto nom de Jésus to pas mais la te nga nge si la te lelo te siko so groupe siko te siko projet no ya oza est-ce que essayer là opéra au 21 na ça moi film moi un de bien en long métrage moi film non mo boy bakata obula ngote oh na bulende ni na ba film belé pe na sala eza ba idée nanga to bana travailler na producteur au Saint Nico ya zoti na mbongo nga na zo travailler ba histoire na ngai na tourner so ba 5 films idée nanga ko pesa mo ba titre. Bon moi comme sous na tournaka ezalaki un trango et bakata na kanda de bakata na kanda soki mutu so batali yango ba découvrir kanda ni bakata na kanda
Donc eza moi makambo belé, eza histoire moya bien pe histoire mo vrai. Donc so producteur à mon ani to sololi na PC film. Abo tourner maintenant nous bimina ni nté na CDT. Tena bimi na CDT na sali montage makambo tout na produit fini na maboko. Donc so producteur à mon ani en tout cas, to solo na producteur, to sel ma solo ndenge zalaka. So pe producteur à mon anité, bon produit pe pour la nango tenga mo luka na za ba préparation pe ya voyage, na ko kende pe nango, à partir kuna pe na ko luka producteur pa sombi bien soit tenga mo pe soki moye ko kiko zala ya ko bimisa pona multiplier yango na hôtel kaka ndenge to ko sala mais pour le moment na za nanu awa na voyager pété na pe na programme voyage té 1 mois ou 2 mois ou na za vraiment nanu. Pour lancer nos messages maman producteur soit mon ami par rapport à film na ko lancer pe message maman et daka les na cadre publicité tam producteur avant na dota biso à produire so producteur à mon ami donc il a na tourner film nyoso film wana ebimina nuti ezana na maboko na ngamoko producteur oya ko zwango yene mutali boso na ko zwango ye mone muto bimisango to sololi bo benginga na 09 98 13 20 57 Tobo Benginga na plus 243 85 136 37 95 Waso bo Benginga bozwangai to sololi banani ba jouer na kata film batu nyonso ba jouer na jouer ngai moko na ne bakata na jouer Kalunga a joué, Micho a joué, Gabriel a joué, Alain a joué, Dadi a joué, Sundiat a joué, Papa Nani Sousou. Maviokel a joué, donc Souzi Banto a joué, tout ça vraiment ba artiste belé complet. Donc 15 artistes oyo vraiment ba yebana o ba sepil sarabino vraiment bango vraiment ba jouer ezabie ba coquette ba mamepela ba nani ba Ginola donc toi moi ba te belé wana monika équipe makasi siko ebakata to kena mpandi mo boy c'est mo boy basa poto ba comment lancer ba message ba fia théâtre ba sera salté ba na ba kinteko la bandaku na ebité yo karango ezaki nini yango ekoma na ebité bazwaki mobali na ye to ndenge ni to fiango na ebité po efingisi ba fia théâtre nyonso avi no papa Sarah ndaka moto so eza ambité ko atom PC ka nengo ina ndako na ngaboninga omonango e batama nango te tambola nango pe poso binteko ezaka nengo vai na kiti nanga o sako bano bouger mo lo bezato bouger kaka po mo bimisanga pe ezate mozo bouger te o vandino à l'aise alors les mususu nako lo banini bano na biso abasi ba collègue nanga o ayebi aza bongo a changer ba ki seze belé o ekoiko boma ba bintie kwa ba ki seze belé o ekoiko boma ba nyama mike o esenga kananda ko bomi nango pe do ba ki seza nango belé alors tango yebi poso linga pe na mobala mutu zo bimana ye il faut ba ko bongisa ndako noti poto mobali wana zo ya ozomona bokozana bino bien mobali poso bolingani na esara atoza salite atoza désordre na ndako ata solo ya na ndako en tout cas Sarah amona solo wana te mais tango boko boyana ausani ndo loba biloba lobaki no mwasango kutaza bo mwasango azakoto le msutanga benga ki na momane tombaki bazaki na mwasi na yanda femme légitime dono moyona mwasa les attendait à lobby yango basango ya poto pe bakomo finga biso bo ngaba finga baonga te parce que nazana ngambana na bango te na lekala ngapenzela na bango pété ba finga ngandeni bango moko ba yebi bato bango bazo finga parce que ba lekala nzela na bango po ngana bango ba bandeko na ngabasi naza muto na sexa bango donc na pesa ka bango ba conseil na nzela ya théâtre nanga donc naza ko éduquer masse donc na attend vraiment na te ba loba mabe po nanga ba yebi bango monde bazana basa poto ba yebi batu oyo pe mutu o ba lobeli ba yebi kitoko makasi non mais yo pe mbali soko lingi mwasi atakutaza salté soki pe no lingi na bulunga solo o bimisa salté ni bongoti o vendre satam so mwasi o pese comme ça momoni place o bongi c'est plutôt ezaka pete muto parfait pe na mokilo azana ete ba défaut ezanga na mais nakata ndako sarate omoni biso nde tozawana na kata bandako na biso photos za propre parce que toi bato toza ko éduquer masse na tande tina joa carole bakata ba couleur
tande na manola tande na manola matande na zaki désordre siko son na kata na kuna ngamoko lelo yo mutu aye komona désordre aye komona ndenge na jouaki ndenge na bomoto na za siko baba yango bapesa ki rôle wana mais na jouaki yango pona ko éduquer bato yo baza bongo ba changer alors moi ces osenga zana azala propre propriété za makasi surtout na badra na yo surtout na ba rideau na yo surtout na ba essuie na yo neti ndako eza chaque neti biso za na moi ndako na biso senga chaque jour ekota mai po mai wana ezo sasko fraîcheur na kati ndako biso bingi to yeba yango te eza vraiment bongo Kito makasi merci bakata bakula pa conseil ba jeune fille ba olanda ngo baza osepela makasi ya osaranati alors ibakata ba couleur avantage ya musala na yo vraiment oyo gagner banda bane banda tisi ko to comme na 2016 ba avantage nini o gagner na théâtre ba avantage ezebele o pe na gagnaki na zwaki pe donc ba nini na gagner pe na kiti donc et arriva nango na nzela musala oyo na gagnaki vraiment nzambe vraiment salaki na kati ya musala oyo ifongola nga pe mo makambo ebele na mataki na kitaki pe donc eza nango bongo poto abato ko moko mati moko kiti mais na kumisika nzambe po naza nazaka envie naza la bon moi pe na makasi makile eza na makasi mikwa nzoto eza na makasi yo sa musala so ba difficulté ni okuta nango na monde ya théâtre Sarah ba difficulté eza ebele mais pour na nga Nicole nde nazalakawa nde Bible lobaka oublier le passé nga vraiment en réalité ce qui ba difficulté o ekomela nga na musala théâtre en tout cas ndenge c'est le cas natala ngo souté c'est moi to ka ikolinga ko tika tu comprends te bakata nga tika théâtre linga tika linga kate ça qui diani likamo ekomela ki yango bayaki bon ba réalité ka ya musala ya na makambo ebele na linga donc yango elembi sakinga ba déception makambo ebele bon so na baniko ba ko expliquer yango awa en tout cas tozo mwata mais na telemi omoni na mondo ya théâtre soki bozo tambo na moninga o to bengi ke moninga ko linganga ka te soki na sombeli o bière na liesio na melisio obenga camarade soki ou bien na kabeli obenga ndeko te to linganaka pe ndenge zawana ezala nango bien te tozana biso na ki amitié na ki collègue yo lingi ba fanatique nyonso bakoma ya yo donc mi soki non ba fanatique nyonso bakoma ya yo nyonso kaka bakoma ya yo omoni moninga na fanatique na ye moko boye o créer problème na fanatique yana ba bebana po yo okoma na ye wana ya bien te wa to lingani te yango to lingani te yango nzambe pa opesa biso ba punition moi to progresser peso za te po mitema mabele ki trop na monde à théâtre donc na pesika moi conseil que parmi ba collègues dans son sous o ba se comporter bongo mais na télémaki na zonge musana nga siko na monde na bien théâtre ezana ba finini oyo solo na bango bien oboza na bonne relation quoi les amis otokolo ba intimité mais des amis obosolo bien bon na monde théâtre mingi auto za na bango vraiment bien tout monde anaka ndeti Gabriel na koya na ndako nene na lingi Gabriel akotika nga na ndako nene lali na ngata 2-3 jours Gabi azate akomitungisa manete abakina tiki muto malamu ngape na kotika na ndako na nga Gabriel ayaka kota ati na chambre soka linga zwa pe loko azwi ngape ndenge moko donc to banga na te parce que to yebani ozomona isa ba camarade mususu ba mira yesa to bando za na bango pe bien na kena pe na ndako mira yesa pa yake pa nanga c'est ça misusu pe batika en tout cas ezaka ka ba camarade ka ya ba camarade te ba collègue to kutana pe kana msala to na ba milia ba makambo na biso ya musala nde to kutani po nyoso to ko kangisa ba ona nzoto te parce que ba état d'âme to yebite mingi pe bazana ba to yebinde bazala raté mais to miyebani o azaboy siko ne ba olo ba mikolo et arrivera jalousie et boti jalousie beaucoup mo boire na ba malade en PC beaucoup mo boire na ba maladie
pona nini tina niveau wana jalousie wana tina niveau na poni bon omoni sarande eza ande tozalaka so na sai na nga likambo te atobwake nga maladi esimbanga te mais eza banzoto mosusu ezalaka faible asai ne mutu likambo te en kaka babwakele maladi esimbi ndeti nge esimba te ndoko ya no ndenge nyonso tunasala likambo nasala nga likambo te lokwa to ana biso ka bato mokili en tout cas atobwaki maladi esimbanga te ekotika kosimanga te na kombo na Yesu avec simbanga yo il faut longa Jésus Christ c'est ça kitoko makasi donc c'est lelo leki nzambe za tende balo ba rafa bikasa lo ba so nzambe te be biso mobulu alors ebakata ba couleur na monde à théâtre pona yo na Congo théâtre et mati to eza kokita par rapport au théâtre nano ya Kinshasa to par rapport à de Chelsea banzozi na kapona yo évolution nango eza ko mata to eza ko kita te théâtre na biso eza nango ya ko mata parce que bana bazo botama ozomona lelo nga nazaki ko jouer na ko bandeni nga lelo na jouer ka nani ndeti ba mama Shako biso tozaki bana tozaka bana bango na ba théâtre so na jouer rôle naza mama mwana ma Shako ngai pe lelo na jouer ba domaze ba meta ba sila ba xi pe ba jouaka na jouaka pe ba mama na bango lelo pe bango pe ba Gabriel ba comme pe ko jouer ba mama ya ba Belleville ya ba tebele donc théâtre ezokita tezo mata or ba artiste na biso ba comédien na biso baza ko mata ba créer ka toujours soto te ba esobe ba sai ba vie de loin ba sundiata ba papa koba ba tito même Xavier na biso ngadios asila te azala kaka parce que azanga diadia soka beti eloko moko bato ba se kaka po eza kati na kata makila même na ba mangwao ah ouais eza okita te kito makasi siko nini ezanga rapoto koma lokwa ba niveau ya ba Nigeria po bango to yebi ke gouvernement soutenir bango siko nini ezanga rapoto koma na plateforme na bango ki ba fina biso pe ba no tekama et comme international pirate kaka bon to te pirate po boloba ming pirate eleki makasi eza nango ke soit pirate te photo tala biso to jouaka na lingala ozomona to jouer en anglais te or pays bobenga ngoni anglophone et ça sont totalisé belé dominant français ozo comprendre na sens wana yango zo mona biso nde tozana to jouer kana biso na lingala biso to jouer ka eza lokwa bato ba pays mususu pe ba jouer kana munoko mboka na bango mais esenga ne ba producteur ne faut ba traduire en nde na français poto comme appel international eza na sens wana. Voilà, pour tout le monde, on va Niger, c'est le bon anglais. Bon, on va anglais, mais traduction, on va film, on va les gars, ah, toyoka français. Dans le niveau, on a quoi? Ndeti na mboka oyo ezake yo bien mboka oyo elobaka français. Ba traduire en français, tout le monde a rango pe, total rango pe na ba pays mususu. Mais anglais ne domina. Ba o jouer na anglais. Alors il faut pas ça donc faut pas ça li kolon na biso. Ozo monezo tekama presque monde entier. Mais biso siko lingala. Donc ce kaka parmi ba producteurs na biso o bazo produire biso na ba OEP ba na makanisi ya ko produire biso ba artiste et comédien ceux qui ba produire biso toko jouer na biso bango moka makoki na bango ba bi ba traduire en français na anglais au moins na sara to comme international parce que to yebi musala donc tozaka complexité to jouer ka vraiment ndenge sengela ko jouer na si yomoko yebi on yebi pour Nigeria bon ba debi na ka Nigeria bando sutukila biso Nigeria pena bando so exemple mingi pa papa na biso basala ba groupe salongo mama mama bomengo ndeti mama mapasa na mona keka mama bomengo akopia mama bomengo pour mama bomengo vraiment ajua ka ba rôle quoi mama mapasa donc ba mingi ba idée na bango yaka mingi na ndenga groupe salongo parce que groupe salongo eza donc to néglige ba papa wana te ba mama na biso wana te to pesa bango valeur ne sika na bango parce que lelo biso yo to koti lelo théâtre to zui goût ya osala ba théâtre ndeti nga idole nangezaka mama bomengo ozomona donc to zui ba goût wana pona bango donc to ba ka respecter bango o baza na bon mo nzamba ba ka obaxela bango to na boakel bango ba fleur na ba bonane na bino.
Parmi les jeunes filles, au théâtre Mikolo, au Monique, au Stangata, moi 3 filles au Monique, qui parmi les théâtres, il y a Kinshasa, au besoin évoluer dans le groupe. Ba jeune fille ou bien jeune fille. Bazo tourner ba rôle parce que ah to asu na ba jeune fille. En tout cas ba jeune fille to za penza isu na bango te. Ba jeune fille bazaki ba domaze, ba jeune fille bazaki ba meta au bando jouer ba rôle ba jeune fille. Neti ba Sila ba Exil, ba Gabriel, ba comment jouer ba rôle ya ba maman. Il y a Senango siko. Il y a génération après Bango, après ba Ursule. Génération après Bango, son Nathalie et moi nos belle vie. Belle vie a joué bien, nani susu. Ouf. Baza mo ebile natala bango bakombo ne kimi mo amoko mikolo na moni jeune fille nga o mikolo nani azo epa elombe azo jouer pe boye a jouer bo mo nango apembe akitoko boye komone nani bosani kombo na Lina en tout cas Lina na o mona zoya azo jouer bien mais là non c'est pas na moi non parce qu'à respect azo ba ko respecter o baza mikolo na ye pe ba o babanda liboso na ye o ya ko benga mama bengi o ya ko benga yaya abengi aza respect normalement ezalaka bongo po évoluer ndenge mo pe na ba belle vie ndenge mo pe ka na bana biso nyonso ba do maze ba meta hein bazaka vraiment respect pa ba ya na bango c'est ça. Kito makasi alors bakata na ebi ke miso eza elengi makasi mais tokomo kede na okena suko ko isa biso ba projet no 2016 eza ndenge nini maramni ozo bongisa pona 2016 na musala na ba voyage expliquer ba projet na nga 2016 eza vraiment bien ebisa ki nzambe ne na okokisa 2016 o ne na okotango naza ba projet ya osala boy lokola na on a sali yango te moyena lobango ezati donc on a gardé yango parce que ngana ninga koloba loko na ninga koloba likambu soki et c'est salami pe et c'est simbami donc pendant ba voyage naza nanu na voyager nanga d'ici donc après 2 mois naza nanu janvier mo manazali février mo manazali peut-être ba mars ou fin ya février ou bien début mars peut-être na ko beta tout pour artiste senga raté avant na bongo tout so message ko bima mo mingi. Alors moi salam nao tara bana poto bana Angola bana Luanda balandi émission oyo bana Sud Africa pe ba merci belé opesa moi salam nao to clôturer. OK, merci beaucoup na pesi vraiment bambote na batu nyonso balinganga bazana poto ba famille mobimba famille Simba mobimba en tout cas ba bonane na binango wana Elali Simba, Nicole Simba, Corinne Simba, donc famille Simba Mobimba. Na bosanité vient en Jean David Kiamboti. Motema Judith Masia, Bambote na binango na vie mais na moni année oyo bengi petite sœur te. Et à la fin de l'année nyonso benga petite sœur bosaninga Nazali. Petit nanga Judith Masia. Yaya Zali a voyagé te. Na bosanité camarade na domicile Makenza na pesio bambote sike uzali ado petit motema bovik na pesi bino mbote na bana bino nyonso marqué bobwaka na bino nga na zananga ma copine personnelle privée Sylvie Wayengo famille Wayengo mobimba Virginie Wayengo motema papa na biso Pierrot na bosanité famille mobimba Wayengo na pesi bino mbote eska bozali na côté Afrique du Sud na ko bosana te bana Afrique du Sud mobimba Fifi Siwa ma fille que j'aime beaucoup ba gros bisous na yo yango wana esko zali de konanga claver dibwe na Durban na pesi mbote na pesi tout le monde ba ridi boyoka bien ayoki azoyoka yo boyoko o fase koto o monter Redi boyoko na peso ba ve na yango wana motema Céline boyoko na piemno bambote batu nyonso yasa FBT na kati ya Cape Town na pesi ba combattant tout ya Cape Town mboti Air Force bambote yango wana na pesi bino nyonso mbote ba combattant tout ya Afrique du Sud bambote sika bino bozali na
Nabosani te na bato ebele. Ah, toi aussi c'est bisota. C'est que ma banque. Clôture. Baba na zela. Donc tu continues kaka. Ah, Paulin Kabamba Bokula. Na Bosani te na pesi Paulin Kabamba. Kabamba. Et comment Kabamba? Paulin Kabamba Bokula. En Angleterre, na pesi Bambote, na pesi l'homme noir dans l'océan. Sele Masamba ba bijou, Bambote ba producteur na nga nyonso. O ba matisa ngai. Arme lourde. Major Bisadidi. Toto Matumona. Titi Kalu. Etiki Mbukusu. Rémi Kilola. Mi José Mabilama. Boza ebele ba producteur na nga. On a bois qui te pardon boli misabo kangela nga kandate babanjo sanga si. Ba so sina tan comme des okende. Na bo sente opesa mwana nga yo bikaka mwana nga fia catalogue. Marlène Ayike fia catalogue. Moi ce qui toko femme sans tâche. Na bo sente opesa lek nanga ni ya Clarisse et ni ya Kachama Clarisse Kachama ba bébé nanga ba Gradina ba Ninez. Judith Folo livre d'or moi ce qui toko bois noir angolo na pesi tout le monde balinga kanga o bazana na Angola na bo sanité vie na ngai Anderson Kuta vie na ngai c'est où kungwa to moi mama so kele lo Angola ko mitungisa matin c'est où tsaza motema malama ya mamutu nyoso c'est où kungwati sebansiao na pesi bino mbote ya trop esiko zali is a star drapeau ya mabor na pio mbote pe na bosente ba collègue na tout au bazana niveau ya Europe na pesi bino ba mote belé ba zena tout le monde na pe bino mambote Kitoro makasi bino bolandi do e bakata za mutu abatu donc e aussi la raté donc bien pour ne faut misa livre d'or pour e aussi la té alors merci beaucoup mbala si manabi ke bazana kata mitema to clôturer ne bagata to clôturer et tout on continue toujours kubanga na rote alors merci bakata po oyambe bisunda kuna yo c'est vraiment très gentil et ça dit plaisir mais ça bat moi tam so ba yo ka numéro no bien té o bandela numéro no tam so ko contacter numéro nanga ezali 09 na bandela na bandana code plus 243 99 81 3 20 57 bien. Plus 243 99 8 13 20 57. C'est ça, so bobé nganga bozwa ngai na bosente opesa Pix Shiband bambote sikozali yo yebi masolo. Kito makasi. Alors je remercie beaucoup les gens qui ont eu le temps de suivre cette émission Congo France. Merci Nabato Basouté Nara Sarah Ramazani. Merci pour vos soutiens, merci pour vos meilleurs vœux. Européen Congo France, Orlando, Européen Congo France, donc Paulin chien parisien pas comme les autres, viens dans qui sombe. Merci na ba message na ba vœu na yo. Jires Mabiala, un beau garçon à Londres, na pesi sombo na maman Miline Zemba na London. C'est pas l'argent qui manque, c'est juste le temps d'aller à la banque. Maman Miline Zemba, merci na ba meilleur vœu na yo. Merci na soutien na Fanny Bongende, toi et les enfants, de gros bisous à vous. Le grand baron Mathéus, meilleur vœu à toi aussi. Ma message na Monaki Junior Botas na Lyon fils à papa, un beau garçon na Katia Paris, dans Kata Lyon, donc Kitoro Makasi. F. Diana Image, le grand réalisateur na Kata Paris, Nolita Bou 3 fois sage. Bambote na bino yangwana. Petite sœur na linga minge so moni Sarah Ramazan moni yepembe ni Carmel Injanza ma grande sœur na ngana kata Paris sa filonga na ilonga na kata Lili suna moni ma grande sœur igade sa 4 koraya na ngamora swag ya Kitoro Makasi. Mes petites sœurs que j'aime beaucoup, Marie Assani et Arcela Assani na bosanité grand frère na ngami mikolo auto kite sous Paris Yves Bompia talara ba santé talara lek noyo osa musala. Alors obaki loba moko Pona Congo France po bossa Hollanda yo loba moko sara en tout cas limisanga obitango bi ba ve wana na raisonner maman moko ayeba ko simba pe ko soutenir biso chaque fin de l'année maman Nimbenza maman na afia ba ve na yango wana numéro na ngana si ozanango obenga kaka Congo France
En tout cas, na pesi vraiment bave nanga nyonso na boss na biso Congo français. Didi Dipumba, hein, le grand boss. Boss Didi Dipumba. Donc Congo France, na pesi bino ba mote taka émission na nous a suivi et là na partout dans le monde. Makasi. Alors, j'ai pas fini, hein. Carlos Tomatala, un véritable Hollandais, Bambote no ngwana chinois, hein, chinois bongé. Donc Bambote no ngwana deki chamon à London, hein. Kitoko Makasi. Alors, merci aussi à vous qui a eu le temps de nous suivre, hein. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle tranche. Mouna artiste Cédric, le grand caméraman, sur l'image à Kitoko Yabo, il faut que Mouna Mbala Mouindou Angolo. Si ma caméra, il faut avoir l'image à Boué. Alors, de gros bisous à vous. On se revoit la prochaine pour un nouvel. Bye. Bye. Congo France. Bisona bango, bangona biso, bisona bango. Ekara Moulai. France.com, site ya Tolo Masolo danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com